Ndeko, nayebi te soki ozali deja koko nani koloba obalisa ata mwana moko awa na diaspora. Lelo nakabona yo likanisi oyo pona biso génération tobandi kokende vers kokoma koko. Bienvenue sur biso na diaspora. Biso na diaspora tosolola bosolo lelo lobi soki tobongoni Kongo na bise kobonga o Kongo na bise kobonga o Kongo na bise kobonga o Toumeli na mikili ya poto na kanisi na émission na ina sola na baye basi basali plus de 15 ans 20 ans na kati ya mikili ya poto. Toyaka bilenge, tozoluka vie, tobali, toboti, moi ba bébé tomami na ba garderie, ba école primaire, secondaire, ba mususu ba koti université, ba mususu ba sisi université, tozali prochaine génération ya ba koko. Ngai nazana misatu na sina kolisi. Te mona tope sijo na préoccupation ezalaki pinelo mo musika na makanisi na ngai. De plus en plus bana bazokola et de plus en plus na sona bandeko ya génération na nga ba bandi obalisa bana. Ba mususu bana baboti donc bakomdia bakoko na bandi pe kokanisa likamongo et lelo na lingi nakabona yo observation na sala kala na sala na ngo kala mais na sako kipa ngote siko bandi kokoma plus préoccupante et na kanisi e ko yope ko sunga yo soko za na situation wana na ibité basi ba yeko kotika moi dot to yo kene kotika dot na ibité likanisi nanga na za nango lelo ezali observation na sali na mina biso na diaspora na ibité soki tozali conscient biso bata génération o to kene okoma bakoko to kene balisa bana so tozali conscient na influence na biso na musala na biso na bomo ya bana na biso des fois nazoyoka autour de moi vraiment soki mwana nga ko kene bana famille wana vraiment mwana ya ndekotel na mwana ki pinza mwana moko malama ko sala mobali malamu pona mwana na ngai garçon na mwana ya ndekotel na mwana kaye vraiment ko sala mobali malamu pona mwana na ngai pe lisoko yoka msobi nzamba epargne ngai mwana na nga mekate ko kende na famille wana na lingite na zala na mutu lokola ye papa bokilo na lingite na zala mutu lokola ye mama bokilo o nyiso te meminga na bana ko réfléchir pe lelo na ngine interpeller biso ba itozali na situation wana et yo mutu bana bazali nanu na ba niveau totika kala bazali na école maternelle école primaire mais na koloba awa yo ozali sus ozana marge espace pour ça mieux que biso bandi kuna ngai tangu to boti saka to saka préoccupé na mwana lokola to zo moneka juste mwana bébé ali ya moi yogourt amela miliki to monaka jamais na ba âge wana ke mwana oyo bébé na zola tsa couche loboye lobi akozala tata ya mutu lobi akozala mama ya mutu lobi akozala mwasi ya mutu lobi akozala mobali ya mutu et c'est ce qui fait que pendant les 15 premières années ya mwana tozo mona yete lokwa mobali to mwasi ya mutu tozo mona yete lokola mama to tata ya mutu dans le futur et c'est là que mingi to sali ba erreur to bongsi mwana te ndeko yozo bake mwana mobali omoni ko na famille ya camarade no kuna mwana na ye ozo mona ekozala malamu pona mwana na yo ya mwasi motune ezali boye mwana na yo ya mwasi akozala mwasi ya malamu pona mwana mobali wana yo mtolobi mwana mwasi na fano linga mwana na nga bala ye oluli mwana mwasi na ezana makambo yo mwana mwasi wana andeo ya kitoko omoni ke kozala mwasi malamu pona mwana na mobali mituna ezali boye tope mutuna ezali boy mwana na yo ya mobali ya azali na qualité est-ce que yepe azali ya bongi na mwasi wana on ezali liso ya yo bongo liso baboti okuna par rapport à mwana yo nini niko bana nyoso ndeko na ngai c'est que tobo sana teke bano toboti tozali na responsabilité ya ko préparer bango po ete lobi azala mwasi ya malamu na kati ya mariage na ye azala mobali ya malamu na kati ya mariage na ye azala tata ya malamu azala mama ya malamu wana ezali biloko yo moboti il faut obanda déjà tika na pesa mo banda examike na mona na tango bana bazana bazage et baboti bazo sakana nango bazo mona eloko ba défaut na gravité mais lelo yo komi problème
bango comme tout passe na bana bango mais comme ko lula bana ya bato mususu tout en souhaitant que mwana wana mwana nanga bala ye o comme ko lula qualité ya mwana na kuda. Combien de fois na mwana ya 10 ans mwana ya 12 ans mwana ya 15 ans azana problème ya propriété na ndako ko bana na chambre ye moko mais moboti asi a lancé serviette nde otoba banana loba comprendre ngeta yo kwatema mutu passe papa mutu passe mwana comme na 15 ans basani mwana les céréales ole akende kotika na cuisine amona ngoza musika trop ache na se ya mbeto tala basani eza kobimana basani to lela na salon mwana kende ngona chambre ale asilisi adindisi yango na se ya mbeto aza na 15 ans mama na lobati na lemba na ngai olobati olemba na yo obwaka serviette bongo siko mwana ya boye yende omoni ke mwana na nga bala po mwana na ngai ya mobala zaka na problème ya basani na se ya mbeto olai na mbeto zoka solo pour voir que basani moi sinon aller azomona ngo musika okenda cuisine a préféré asala raccourci a tia na se ya mbeto po akola bongo kama musuto mona ezalaka nde babimisa ba boîte ndako mobali ya chambre ya mwana mobali tala ba carton ya pizza encore bana poto so bani ko sala mo mukebu ba fast food azoko kenda misombeli arozonga tar aye ale na ba pizza ni asia mizuela ki ale kini na chambre télévision kotoyo ubi ba jena bango azobeta ba je azolia pizza na ye asilisi azu abwaki na sambet alali lubi na tonga bimi akei aye na mususu azongi azotala ba jena ye azolia asilisi kolia pizza abwaki ba eza ko s'accumuler na se ya mbetu moboti j'en ai marre j'ai parlé bongo olingi akene kobala mwana ngana ya mwasi po mwana wana ya mwasi abana kosalaka musala wana ya kobimisaka ba boîte ya pizza na se ya mbetu po mwana na yo esi ekoma nango caractère na ye eshokaka lisusu te ba pointe de pizza gumi na ba canette boye ali na se ya mbetu pon ami baluki na ye ruro azo ronfler siko mwana mwasi ya bato azo éducation malamu ayebi propriété yende siko ko mokumba na ye akengelaka se ya mbetu na bango soki mobali atiki ba carton pizza te non bandeko na ngai tozwa responsabilité na biso ba boti ya koyeba ko préparer bana biso ezana ka mususu ya ndeko na biso moko mwasi tozosola kaka mwana ya mobali asi akomi na nde tobaka na mwa age opeto toyoka ta mwa elenge mwasi moko nzinga na ye mukobiso mabanga ekomi ko inquiéter obi makama mpe mikolo yo soki mwana wa mobali akomi na age ya kota mwana mwasi ozomona mwasi te komi bituna eza ndenge nini yo wasi koti nde bandeko baswahili balobaka mama zuka courage yango mwana nga oza na musala bazofuto bien oza déjà pe na appartement na yo mais jamais na mono ata na mwa fille moko bona ndaku olakisa biso yango yo obalaka mwana zongisela bi mama olina bala où sont-elles les filles que je peux épouser baza wapi basa moi si yango kobala ya wapi wa mutu pasa wa nde walabi au fait tant yo kotala pe na nzinga po boyebi biso boye po bana so babala en tant que ba congolais na je pense que majorité na biso souhaite ali que mwana ata botami awa abala kaka na famille pe congolaise te en tout cas nga souhaite ngeza ndengwana po tolo na famille bokilo kuna tolo ba même langage jour à fête tu dis que non kwange kozala fufu ekozala madeso ekozala obia yelanga ekolo musuku na boke kuna bina bobo chili bino ka salade eza pasata na défi te éviter ba yela biso bikolo nini juste pour dire que des fois bana biso pe bakotala oui tozo souhaiter bala basi ekolo na biso ba mibale ekolo na biso mais ba famille na o nzinga ba camarade na biso bana pe en observant bango mo zo mona ke famille wana ti bana qualité bana na ti ata basona bango mais pour faire vie commune te na mwana wana ti baza kotala ndeko musala zo sala ndenge nini sur qualité bana yo na yebilango tolobaka tobotaka mwana tobotaka mutema te il reste qu'il y a un travail que le parent doit faire ozolula mwana mobali ya ndeko ya muninga na okula na famille ozo souhaiter que abwaka mwa lisu na mwana ya mwasi oluli c'est que l'autre a fait comme travail les résultats ndenge a élevé bana na ye. Est-ce que yo ozwaki ba responsabilité na yo en tant que mobuti ya ko élever bana na onanzela tozo kufela ba biloko ebeleza ba futilité mais nous négligeons ce que notre responsabilité oyebi nde tozo lobaka makambo politique tozo tanga bato nyonso bazo yibaka mboka bazo bebisaka mboka wana mais ngai depuis un certain temps na kongo mituna na famille na ngana libota na qui est mon pays que ngana bati
est-ce que je suis un père qui peut se présenter devant bateau à l'accepter produit à Moussala à Sali, ngomba élevé banaï, parce que les psycho nga faut exceller. Congo est munene. Mais nesika mukende, est-ce que tu excelles comme parent? Nesika muke na bana misa to boti. Nesika muke na bana mi balo boti. Nesika muke ya bana seto boti. Ozali quel genre ya papa? Bana bazozwa nini pa na yo? Eloko nini o bana na yo mibali ba apprendre na yo oyo komema bango ya positif na libote pa bakende. Eloko nini bana no basi ba apprendre pa na yo oyo ko kende ba ko répliquer. Il m'arrive souvent au na bana ngana poser bango ba question parce que c'est ma responsabilité à kotala bana ba moni nini bana ba zuni pona ta la place na sala ba justement. Eloko nini bo moni malamu na famille na bino awa ba botu bazali ko sala oyo vraiment baka oyo ngana ko répliquer na foyer na ngai. Eloko nini na mabebo mona ka ba parents eloko nini obino na muté on bike nga oyo na ko mema ngoti na foyer na ngai. Ça me permet de m'ajuster. Ndeko osala rango eza na bande kumsoko tala e borobi oyo na ningiti azala bokilo na ngai. Genre bokilo abo eza na kamoko somo soni tata na mwasi na ye ba mimeli masanga kwiti ya kosakana te ba entraîner na bana na bango ndako na soko kei okotala botala milangi ya masanga ndenge tandami muko mususu kana ba visite bonde total to se visiter na biso non mona zumi na cuisine na meli boki nangeza ka na meli boki nangeza ka papa zonksi bon makeli bu zaka moki ka mbo pona moko na meleke ju problème mais non babandi oswana na pona boki papa na mwana o bokilo ndenge nino mutu kwiti na kwiti ko banda ye moko mwasi na ye bana na ye total na biso na diaspora toza ko élever génération nini qualité nini ya basi qualité nini ya mibali mingi ezali ya koloba nazako mbona na musika mais bana nanga comme kokola na bani ko zoli kambo vraiment au sérieux yango na sali émission yo pona ko interpeller bato ya génération na ngai bana biso bani kokola bana biso bakumu kende vers libala to se rattraper rapidement to ajuster ce qu'il faut ajuster l'éducation na bango ngana ko sepela te ke mwana na mwasi akoma susa cauchemar pona mwana nga mubali na ko sepela te ke mwana nga mubali akoma susi ya cauchemar pona mwana ya mwasi mukoto bini na mariage. Nous souhaitons à nos enfants un heureux mariage, mais heureux mariage on a payé et qu'on dépend de comment yo nanga to éduquer bana biso. Parce que si nous sommes honnêtes, beaucoup de gens problème sur le ba foyer na biso surtout analyser bien sur ces alliés ndenge ni moi sur bali azaki éduquer ndenge ni mobali yo bali azaki éduquer et où tu rappelles na bandako. Maintenant comme tu na biso zona bana to s'ajuster. Yo mtu zena na bana bazana école secondaire et école primaire bana mike ndeko ozana bonne position ya kozwa makambo sérieux. Sala musana yo ya parent non seulement la tsaramono le sakaye mais oye ba ko travailler l'homme intérieur, éducation peut ça moi si mona mobali pour que demain matin azala un bon parent, lobi azala un bon mari, une bonne femme. Ça c'est une responsabilité non pas du gouvernement mais ya yo moboti. Sala ngo malamu tika ko lula basi bana ya okuna tana no qualité ya bano yo oboti. Est-ce que vraiment on peut se permettre que bana biso ba ya ko bana kata libotana? Est-ce que makaona bieza na nzela? En tout cas, ngai ekomi ko interpeller ngai. J'espère que ozui mo lokopo o apporter moi ba justement to kolisa bana ba kino saba mabota moko ya kitoko oyo ko tikala ko représenter biso pour que ba génération future ba komona biso na ba mboka oyo etikala na lignée ya malamu. C'était Jean Ndinsi.